mettre sur pied une... Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des causes. Salut et bienvenue sur cleboisoriginal.net. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. 5 minutes à l'élo, Bomonibiso, Tozali Koseka. Parce que Tozana candidaté. Parce que Clebois original César Ngadi, grand prêtre 5 minutes, Abimi Moïse. Faut talandengi batu babengi. O talandengi batu babengi. Donc, tout au moni bazelaka kaka mutu moko attaqué. En tout cas, tozali na esengo mingi. Donc vraiment le lobo yebike na linga kotika donc Petuana Fabien, Petuana Fabien nango occupé sous te mais batu tellement babengi babi non gotike boité parce que azambakasa, aza taureau. Aza mutu moko yebi masolote pour alobi n'importe quoi pour ayebiote. Ayebiote yangwana donc il faut recadrer les sous. Donc na lingina na vana bandana na ebsa batu tala omoni petit Fabien omoni yo ngai na takaki yo na makambu na yo ya émission parce que émission na yo ezali émission moko ezali ko kabola ba congolais yo zali wana o participer mingi na division ya ba congolais qui tribalisme haine yo ozali na kati na kanisi. Tout le monde est d'accord, coup de film. En tout cas, petit Fabien, obike bato balingaka ote. Parce que bato okaka bakote lako ezali donc une certaine catégorie de personnes, il y a bato moko boye, donc yo moko yebi oyo bakote lako, mais yebaka ke bato balingaka ote. Donc ngai na lobaki makambo parce que émission na yo ezalaka na sujet musuté. Ce que lobeli au fingi IDPST, au fingi président de la République te, et loko musu ezalaka te. Élément nouveau ou bien sujet à sike za la raté na bémission na yo mais na sengi na changer na ta thème changer na ba sujet mususu lo belabiso o lukela biso donc Fayulu ndenga botama et sika kolela famille na ye lukata ba sujet mususu président de la République a sala onini IDPS sala onini nga na touchaki yo na côté wana parce que tout le monde est d'accord émission na yo ezali émission moko donc il y a haine il y a tribalisme yangwana na mona ki trop c'est trop na touché yo donc ozu ba klebo wa penza na makamba solo mais après na moni donc nga na tala ratende ki batale la nga ba yebisi ngai donc oyebi ke na seki ko sakanate na seki venda ya koseka parce que nga na ko facilité yo ozorlo bake yo o César Ngadi donc ayaki na poto na marque soki nganga mais petit Fabien yo ebingate. Tu sais pas que yo ebingate. Tu sais pas que moi je suis un fils d'un bourgeois. Yo peut-être que nga za fils à bourgeois. Yo ebingadité donc tout na batu ba yebisa yo ngana za na tête ya nganga. Yo Fabien yo na ngai. Et l'ongina biso mi balé donc so pédant. Donc Fabien yo penza petit Fabien yo. Donc soki donc ba telemisi biso mi balé ba vrai chéri ba zana ba longoli biso ba lar na ba poche. Na salaire yo ba tikeli yo ba lar na ba poche. Ba peso avantage. Donc ba vrai chéri neti donc bienvenue qui sont la superstar. Gisèle Diomi, Madame Lepa, petite Nangaï, donc Linda Pemba, Batiki Biso wana, donc Atabato la Biso, en tout cas, Bota na face Nangaï, na face à Joana. Ah, Bota na face Nangaï, donc face Nangaï, na face à Petuana Fabien. Bino Boza ba vrai chéri. Est-ce que Joana Linga na ba beauté, Joana Linga na bora, Joana Linga na charisme? Donc il y a zoé bata sur le bangana yanga ngana ko expliquer au lelo donc qui est César Ngadi et puis ndengini ngana kene okende na viva la musique ndenga na bando na viva la musique na opeso ba témoin pour yebi histoire te omoni ke obeti masola libanda et puis le que salinga ku nango ki peut te mais yebaka ke to ko videte to kende yebaka na pesio déjà assurance ko banga te donc ngana la yu matin na mbende te parce que ngana bunta ba guerre belé on a mikili
na bunda ba guerre depuis donc Diego Kao parce que na ko beta ngoteza masolo kala donc yebara ke muto funda muninga zate tribunal ezate procès ezate eloko mokote ke oko yo parce que to yebi yo robandaka bo batindelinga batu ba betanga o batyelinga i poison po okende nengo salaki donc okosi ke o bato kanambe bango tjelanga poison ale okei ale na ba Canada États-Unis ali ba pesi mbongo bato ba pesa ba mbongo baza batania bato yi de pesi muto ba pesa ba mbongo le loi le ozu osali donc plateau à télévision ali o balukeli bato yi de pesa ingrat yo c'est ingrat zana to ke na malembe donc to sala tana biso yo ebinga yo moi je suis le fils d'un bourgeois donc yo sala nga yo ebinga di yo moi je suis un gadi na kanso zo ebate zo beta ba masolo moko zo bananga yo oya yo est-ce que yo bindengni bazwaka donc visa d'études yo ozo visa d'études au sala ba chic na université ni na Belgique au sala ba chic na université ni tela mbendo yo tayumo yo bindenga na okene vivre la musique ngana okene vivre la musique en tant que fils de bourgeois ngana okene ba masa nga Louis Blaise Londolé Lonkoyi tala petit wana Fabien Makamba loba nzambe na ngai ngana okende ndule na masa nga Louis Blaise Londolé Lonkoyi na masa nga mususu Thomas Luwaka le loi za ministre oyebiye ba masa nga bango to okende bandule tant okende bandule donc to za bana bavwama yusul bananganga est-ce que face yo nanga do na fingi ote parce que na ko finga ote donc yo face no donc eza face mo net ligoro dot yo ndezo na face ba ya banganga donc yo siko ba vrai chéri bozotala ba vrai chéri bino bozotala do bo tala botala gangai botala ndenge naza siko na joana ba tie pembeni yo vrai chéri yo pona nani donc on comprend de jote ko banga te parce que yo ngana o facilité parce que je te voyais venir parce que net yo yuma mbumbulu kebere donc swampante donc toro sans ali moyo lo bango na mamenga so na zala makambo lo bano na rolobelela yo parce que na monyango ongo mimango na ba marque neti ke ya handicap ngama solo wana kute ki parate o vadio o koka o to buko lokolo wana msusu tina kwani petit nanga di Londolé les célèbres beau comédien expliquez petite nanga Eliane Nitu la Providence expliquez est-ce que il m'a solo babambicho azobeta masolo ngai yo na yebisi yo batikelo balar na ba poche ngaba longolinga balar tu bati ba momi wana na ko baka tous les momies est-ce que yo kuto yebi est-ce que yo yebo battre ba momi est-ce que yo yebo battre ba momi est-ce que yo sozo coup de foudre yo so mema donc momi na bakine boke na ba de messe oke na ba terrasse ya hôtel au Capi yo so salango yo tellement que oyebi ata kolinga mwasi te mama na yo apesa yo petite nièce na yo donc o tchaye na ndako koma ko donc olongola bilamba na devant petite nièce na yo soro diongo tala mutu angoloba tala mutu angoloba ngai yo kangai okoti kutu mabe falo beta masolo mususu ozokota masolo viva la musique yo ebinga na okena viva la musique atakeke papa mbabisha awiti Japon donc na ba japonais ayena parler ko talanga do yo biteke ngana okende viva la musique donc ba Benz ba Jaguar yo ozobetelelo est-ce que yo ebi yo nzambe na ngai tala petit Fabien oza Toro donc est-ce que yo ebi alim cigare ya Mercedes bando za la wapi tala muto yo donc ngana zo epsa yo olobi ke soki ya ngai na za soki ba marque nganga ngana yebisi yo donc yo mtoza na face nganga bat bazota omoni ke oyebi masolote ozo kokakulo bate olobi ba n'importe quoi eloko zo salanga ma omotanga olobi n'importe quoi batu na ye moko boye ba komosa netike ba ya wana zo expliquer moi je suis un fils d'un bourgeois mais c'est Ngadi Michel Ngadi Matundu premier cadre ya banque nommé par Bamindele l'époque coloniale en 1951 cadre banque donc directeur donc ngana kola déjà na mama solo petit Fabien ngana kola donc ndenge moko na ba Félix Antoine Tshisekedi donc yo que leur le kunya donc yo comprendre te yo Fabien quand nous fume yo zalaki wapi tant biso to quel mouvement quand nous fume donc yo zalaki nanu na ba mboka moko boy na ba village moko ozo kende na mabulu makelele ozo tumbola ba makelele na libulu polia ba makelele ozo zo na mabulu donc ngai na ba massa na ngai tozo kende donc mouvement donc bana ba mvwama donc yo eloko moko te obeti masolo mabe na lingi sikoyo na facilité yo pour bat ba mona donc ba ye ba makamni nezali donc parce que yo yebi masolo te parce que so yebi masolo ngo toucher côté wana te
Moi, je suis le fils d'un bourgeois. Bato bayebi bayebi. Donc, tout na siko, yo beti masola viva, donc bato baza en vie. Tout na vie. Ya sacré zaza, l'enkalaka. Donc kalaka trois ya zaki muta bureau vive zaki na bureau banta bakin. Donc vieux donc grand maître l'homme manqué dans bengi kalaka. Donc tout na ya zaza, donc ya sacré zaza aza en vie. Tout na ye tout na batu ba tout na ye ce qui César Ngadi abando ya na vive la musique en tant que qui. Tout na colonel Jagger. Ah on a côté ba musicien, tout na Iko Inola. Tout na Stino As de la chorale, tout na Redi. Tout na Gloire de Montikil. Bah expliquez, tout na Awilo Longomba, les propriétaires de tous les dossiers. Bah expliquez, Yuzo Sakalata, on a besoin de vivre. T'as la mouton, t'as la petit Fabio, toi tu sais comment attaquer un taureau à domicile. Pour attaquer un taureau à domicile, tu débarques là. Tu te présentes là, bien sapé, bien coiffé, bien parfumé, et puis tu appelles, pas de ça, attaquez-moi ce taureau des villageois de Fabien. Ozolo bangai soginini na facilita kiyo po to moni yo zoya ngoke lemso na kota handicap ngai handicap na ngai donc nazana complexe na yango te tina kwani yebi masolo te ngakutu masolo ana beta to zolo pamba yo zo kaza sogi ngala yo ozoeba yo zo kaza maganjo tout na bato ba yebi nga. Moi j'ai fait plus de 15 ans d'expérience en tant que comptable. Soko lingo vérifié au Bengi mairie à Damari les listes services emploi donc antenne il y a ODE bakoye bisayo ah fifi filofa ya l'homme à la Mercedes très pauvre collègue n'a expliqué donc il y a quand singa donc naza soki bourrique so nini nga naza na plus de 15 ans d'expérience tisiko je pratique à part au mona makambo to lo babo tisiko je pratique. Na osalo ba rapprochement bancaire na osalo ba ventilation na osalo ba kambele ba paye oye na panjango petit langa dilondole do solo la yuma la na biki petit langa lo baka au côté lingai bato ba yebi. Moi j'ai 15 ans plus de 15 ans d'expérience. Moi je m'occupais de personnes en difficulté. Moi je travaillais dans le social. Je faisais l'accompagnement ya ba RMIS na habité sur na Belgique ba benga ngonine. Je m'occupais des sortants de prison. Tala muto azo touché makambo monike ayebi makambute azolo baka liboma ben ya on nga yo bako occupé parce que déjà oyebi donc ozaku tuteke oyebi kutunde balinga moi cité donc tellement que donc oza mutu moko soki nini makambo na yo sala eza makambo moko boya moyen âge ya antiquité ya l'âge de pierre taillée. OK ba pesa o momi ba pesi yo ndeko no moko bo petite nièce no moko zui po balier donc au fait les pose na la robala te donc maman na bino moni otika la kaboye azeli petite nièce na yo ozu otie na ndaku donc okomi pe obotisi yo lo bananga yo yo biku de foudre yo non na biso bati balar na ba poche batiki lo balar na poche nga balongi na balar na poche na ko lia yo na ko tous les momies yuma tela mutoyo non comprendre était donc les appels donc moninga na yebisaki na touchaki parce que c'était trop donc qui peut natal émission mais trop c'est trop ils allaient ate pour le bikeo mabina union ils allaient wana te mission na yo ils allaient mission moko ils ont divisé ba congolais ils allaient mission moko ya haine émission moko donc tribal yango no baka soki actualité expliquée boyo kanga lelo batutu bazolandanga actualité expliquée wana eza sous actualité expliquée te na pesa kombo ya sika et comme actualité mal expliquée accentuée par la haine tribale donc yebaka ke donc nakotika yote kokosa te yo zalaka bo batelinga poison o César Ngadi atini bat muta kotinda mutazate masolo e bandaki na internet e kosuka na internet plainte ezate ko kansate ke o lobi nanga na porter plainte ezate mais yebaka pe ke pour ta gouverne tozala ba avocat minene ndazala ba avocat makasi ba avocat pambate ba avocat d'affaires na futa bango tous les mois donc ba oya ko justifier salaire na bango donc muta ko funda muninga zate to ko suki sango na internet parce que yo to yebi okoma batindela inga batu déjà to mono publier ki petit la biso moko boye o lobi ke soki ne petit wana salioria batu baso linga yo te bazileki penza ngai na toucher yo ngana ndo kipe yo te est-ce ngana zalaka ngana zana ba petit na nga chura mboma basala ke be mission est-ce ngana sina na sale mission contre chura mboma parce que na yebi petit na nga na zoloba na ya zoloba makambo za na doa loba makambo zolinga mais état d'esprit na ye eza eni netu yote leki na nga bokecho ya mbosala be mission mais azana eni netu yote yo eza
haine kindoki motema mabe talaka face na yo. Il faut voir exemple, il y a les amis de Wechi, donc Wechi l'avocat du diable, Tala l'avocat du diable, ça mutakindu akei na Genève, yé mutabimi ça secret kalobi que Félix Antoine Tshisekedi a sauvé Congo. Est-ce que yo na boule na yo okolo ba makamande wana yo kuta avant déjà que balongwa na Genève au so publié que o failli le muta gagner. Donc pour bando ikozila ceux qui ba promettre que nini. Zo ata exemple, il y a l'avocat du diable Wechi, les grands Belgicains, donc on appelle ça mbote Belgicain ya Tongo. Est-ce que Wesh a salara émission pour nous diviser Batoubi a salara émission pour nous battre Kindu? Parce que yo esprit mabe donc mbokache donc yo yebaka ke tokoti kayote donc ngana zo s'occuper na yo au moni actualité expliquer na wana yo soko sali actualité mal expliqué ngana yesiko na sali yango pesa na expliquer batu bien donc siko batu nanga bazo tala émission na soki o beti bobiso tozongsi na nzela parce que za motema mabe motema mabe et là on a appelé un exemple enseignement gratuit nani akoki kozala contre enseignement gratuit ce que congolais nani akozala contre boule président de la république ezalaki na kati ya constitution nani président ni nango atiaki boule biso to bi époque quand il y avait indépendance yaki sika ba mindel bataki mais président ni nazwaki boule ya enseignement gratuit siko congolais nini penza akozala contre yango mais yo zalaki contre botala bino moko banda nonso bazolekisa na ba télévision botala esengo penza ya banda nonso ne lengi ndengi penza lelo bana msuba zalaki na ba 12 ans bakenda chikite eloka bo yo na motema mabe na yo na kindoki na yo na haine na yo kaka donc olinga soki DPST soki président Félix Antoine Tshisekedi soka sala nini toyebite mais olinga ki enseignement gratuité est-ce que yo za congolais bolanda bino moko. Les amis, aujourd'hui on a bien étudié. Regardez, il ne part pas à l'école. Papa, vania basi kama unataka te. Batata bangu basana bambungu, yango basafutira bana bangu bakrasi. Ibungu ngai, batika ku display yo. Ukuzara kopera munene na mbuku. Atabi kopera, il faut le temps à la calculette. Uzana kajon. Hey, enseignant. Oui. Obosano makambo loyer. Nanu bafuti biso te mama. Na kofuta. Kasi là non école te. Eh, o comme si au camp. OK, quand mon pèse non a solution te. Citoyen. J'ai ordonné la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire Merci. dans les établissements publics et ce conformément à l'article 43 de la Constitution. Wow, cette idée. Fati Béton, gratuité effective. Initiative Yalibela. Kimongi la tangi. Ah, merci Fati. Les enfants, à l'école gratuite. Kamata, pour les loyers. Namoni bana mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi atia gratuité d'enseignement de base. Okuma futanga 20. Nous avons na nyongote. Non seulement à ta gratuité dans l'enseignement de base, Amati c'est la pébiso enseignant salaire. Peut-être comment Kozwango attends, Fati a redonné un sens à la profession d'enseignant. Vraiment. Pédagogue. Hey mamé, mbadi mamé, lubelu matu pepe, ayuna. Mes enfants. Mobali nangali kamini bataxi na kati ya lupango. Maman, banda enseignement de base et comment gratuit na RDC. Mbongo na bande ko foutu la bana minerval na économiser na sombi ketch et boule la kabiso. Esengote. Muduka oyo kombo nango Fati merci. Fati quand vous yende a démarrer gratuité enseignement de base na RDC. Maman Et Fati ça fantastique. L'heure de sortie. Enseignement de base gratuit. Kimongi la tangiao. Maître, Fati a démystifié le luxe et les écoles de luxe au profit de toutes les couches sociales. Béton. Baboti to komisa bana na enseignement de base ya ofele. Peba la kisito tangisa bango malamu pour na avenir ya RDC. Message de la présidence de la République. Donc, bino botolanda eloko boy président de la République asali ataku tout ceux qui olingaka président de la République te olingaka ba lubate UDPS te eloko bokoko za la contre yangote
mais petit au Fabien donc il contre na makambo surtout et puis batu mususu baza au sala donc à sala donc une certaine catégorie à sali club na yemoro ya batu moko boy. Fabien quand nous fume yo zala ki wap yo zo ndo tumbola ba mama makelele na mabulu OK mama keleta biso tozo régner yo zo ba ngai donc nazali na ya poto en tant que fétichisme ngande nazabu mwana papa ngadi les grands banquiers Égide de fer expliquer na yumo yo Égide de fer expliquer lenga yumo yo Dokotolo Jean-Paul Jamba expliquer lenga yumo yo bino bokasaka batuka boy donc yozo et c'est qui ça m'a yozo pèse ça exemple que yo landa ba lignée ya kibambi shinto est-ce que Fabien yo penza tango yo zalaki soki na mboka son yo tala télévision combien de fois ba voisin na bino place bono ko tala télévision ba talaka 3 fois bando bengana yo pour venir solo donc yebi kutu déodoranté parfumé yo zolo ba kibambi shinto soko o bando tala penza télévision ongo tanga komba kibambi shinto te nga ya chindongo yo mouvement yo et azolo ba pe vivre la musique ngana yanga yo bindenga na okena vivre la musique avec commando Chudi na komina libanda na kosa ta 50 personnes au fele na biso tuna ya zaza vivant tuna colonel Jagger tuna banduliste tout ya viva ba koyebisa yo tala makambo a touché te lukata kosa likambo moko boy oyo bato bakoyo vérifier te ozo toucher pozolo bakenga ngai face nanga eza ngaso bati face nanga na yo na ba vrai chéri bazana ba otala ndenga na zabo batanga na yo ba peso ba lar na ba poche nga ba lar te na ko bako tout le momio bo drake momio toro donc yo to kosila na yo te donc makambo te ngai na kofunda ka yote makambo ofunda ezate do tokeno tina suka kokosa pete ndenge yo zalaka baselinga poison balingo betanga yo ze lokote mutu moko te occupé biso na yo tokokende ka bodo okeli banda na zonction na kati donc to marqué pause boyebi ke samedi oyo émission na bino nde boyebi ke rendez-vous des patriotes ya samedi oyo le 26 na koyamba mutu oyo abanda combat na kata France tout le monde est d'accord azalaki na silence azongi na kati ya masolo donc Papi Volcan Bombo donc le combattant oyo abanda masolo ya combat na kati ya France donc Papi Volcan Bombo akozala invité na ngai donc lelo bande annonce nano ebandite mais bozomona na ba photo à partir ya lobby lundi nde tokotiela bino donc bande annonce ya invité oyo na koyamba na rendez-vous des patriotes ya samedi 26 septembre de 16h à 18h. Donc petit Fabien, donc yebaka ke émission na yewana actualité expliquée, eza sous actualité expliquée te comme actualité mal expliquée, accentuée par la haine tribale. Tango ko beta yango biso tozozo ba même sujet tozongisi on na mulongo. Donc yo nango occupé parce que donc Tina Kwani mais il fallait na zongi so réponse pour ba comprendre. Yo zo ibangate peut-être que moi je suis le fils de Michel Ngadi. Les grands banquiers, yo peut-être que ngala za mwana bourgeois. Yo. Tala muto yo. Petit nanga papi Chifwaka. Petit nanga papi Chifwaka na Belgique petit. Expliquez. Donc vraiment déjà bon excusez ngai mais yumo il fallait kosili saye kolobelela donc ayebake donc tokotika ka ete kolobate ke o esili non kosukisa te tozo ke no tina suka osale mission osali mususu donc to kokipe yo kosenga bandote tozano tina suka mbendre yuma kebere tinton Congo donc je te voyais venir ya wana facilité yo ozolo bananga ke ngai yo donc naza soki talaka marque na ye ozane tinganga na facilité yo parce que oza yuma ozo kebere moi lo ba direct mesate na facilité soko ozo sala donc lien handicap na ngai donc yeba kutu masolo anange sala nga rien tina kwani petit nanga dilo ndo l'expliquer nga kutu sala nga rien na yebi donc masolo ndenge na zabo ngana handicap nange sala ngagien ezali eza complexe pas nangai ngaso na za handicapé physique yo na ngaso za handicapé mental donc et ça la nga rien donc loba oyo ko loba yo za handicapé mental parce que mutu nyoso na 21e siècle akola la mbetu moko na ndeko na été yo za na problème na mutu donc ngala za vrai Joe ba vrai chéri na tangi bazo mona ngala za vrai Joe noko vrai Joe ou betelanga masolo donc yango na facilité yango donc petit Fabien yebaka petit Fabien donc oza petit Fabien
donc obi ke bino lem suna ba côté na bino wana bozara dimi mi comble mais lem sou HBL mais oza sans esprit rando na oza petit Fabien biso zaki na dome moko bo domestique moko mene kuswanika na kasi donc ande ko na bila kufate na retourner nan tala yu moyo yo ngo mekana nga yo ebinga yo na ko vidéo donc esilité donc ko senga la pété o ko lembate nga na ko kipete asuka non to kipane to kene tina suka et puis yo yebaka ke okufa te kozala wana okoyoka soni parce que président de la République Fachi Beton Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mwana papa Tshisekedi Etienne ako réussir mandat na ye et puis akobeta 2 mandats mutuno wana so ifayulu ako komaka jamais président na mboka na biso okomona donc be mission wana okotikango okozanga batem parce que ba ke Félix Antoine Tshisekedi Fachi Beton azana mission divine eko simba donc okotika na soni po ekoma niveau moko bopenza ke na batu bazalaki no bazara no wala babaka non tika en tout cas tika kaka parce que makambo yo moyeto wanga na wango esu ezate ekoma penza moyo wanga na susu ezate uzoka barrage inge koma tina 8 Australie ba comme ça tina 8 dès le stage aussi la makamto aussi la tokotala yo tozana yo yebaka ke Félix Antoine Tshisekedi a ko réussir mandat na ya robeta 2 mandats tokotala kindoki na wana so esuka wa pepe do petit Fabien donc wana zaika po na mettre en garde parce que na facilité ki yo na mona ine tozolo pa pamba donc na za face ya ba sorodiongo te donc na za face à fétiche ya ba féticheur te po tanga na okende viva la musique yo ngana mwana mfwa mate nazoke na ba Benz ba Jaguar donc nazokende donc e banda kutu ndeni ke ngana ko koma fétiche donc féticheur donc kebaka donc oyebi masolo te tuna bato ba biso famille ngadi tuna batuba yebisa yo donc ozamba un trésor yuma donc na okipaka susu yote mais nazana oyeba ke soko bimi libanda na kozongela yo donc yo sana batna kinti siko poto aussi ça bien yo tinda batuba ndo filmer résidence ngadi na Mbinza et puis ngana kotinda batuba ndo filmer bikok na bino soki za soki wapi soki na masina soki wapi na Kingasa ngana ndo filmer donc ba image na ba ya bato bazo kotelo batala ke ngana otoza niveau morote yo bindeke bazoka visa d'études yo ebinde bazoka visa d'études yo tanga wapi na poto yo yaki en tant que ngulu kester muta memo en tant que ngulu yo solo ba yo ya na visa d'études donc na yebisi bino kaka devoir na pesi yo kende yebisa batu na Mbinza donc ba kendo filmer résidence ngadi donc ngana kotinda batu ba filmer donc bikok eza kutu résidence tenda kote bikok oya bino eza na Kingasa ni kuna donc tala yumoyo donc vraiment donc les loto sukiwana donc ndengena lobaka que je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire parce qu'on a comme na suka donc base il faut couper sa misa mbote na base donc vraiment avant to banda couper sa mbote tozali ko présenter ba condoléances na biso vraiment le plus attristé le plus ému na molandi munene ya 5 minutes avec César Ngadi Mama Amena na Melin a uto kufila papa na ye vraiment zaki âgé vraiment mawa tozali ko partager douleur na yo zali ko yoka Mama Amena donc courage nzambe mutu apesaka ye pe mutu azwaka donc une fois de plus toutes nos condoléances le plus ému na Mama Amena donc soki na silisi Mama Amena pona ba condoléances to ke sikoyo po pona ko souhaiter bon et joyeux anniversaire na mama princesse Béatrice Lenzo, moi si à Balbo Lenzo Marcel na États-Unis d'Amérique na Charlotte donc vraiment maman nabiso Béatrice Lenzo donc moi si à Balbo donc vraiment to sepelé à trop donc tozo partager sengoana yeba que 5 minutes et bon et joyeux anniversaire kuna na kati ya Charlotte na kesi ko na kati ya Bruxelles kuna na kati ya lola pona repesa petit na ngai papi chifwaka petit na ngai donc merci à trop na yebi ke yo landaka 5 minutes avec ses angane mais petit na nga na ko reveso te ti lelo petit et beti à 10 ans ti lelo petit au réaliser ma solo na ngate petit na ngai donc papi chifwaka donc merci à trop na fidélité na 5 minutes avec ses angane tikel toujours na kati ya Bruxelles pona repesa petit na nga Jean-Paul Matadi donc grand frère ya Bruno Matadi donc ba mbote ya trop yozali molandi munene par obligation parce que ma solo ya 5 minutes ezali ya Vienne yo donc na kei sikoyo na kati ya États-Unis d'Amérique pour na repesa mbote na grand commando penza za la kuna na kati commando américain donc Alex Moussampa
Alex Moussampa petit nanga Alex Moussampa to yoza grand commando donc yo penza donc tembete merci na nyoso to sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Alex Moussampa kuna na États-Unis d'Amérique. Eliane Nitou la providence, la petite sœur propre, Eliane Nitou, la providence, dans la Yuma, expliquez, Yebi Masola Bambicho. Donc, Eliane Nitou, la providence, petite sœur propre, merci à trop, na fidélité, na 5 minutes avec César Ngadi. Donc, nous sommes sous l'Amérique pour nous repérer ça. Baby qui singa, Zali Pena groupe. Donc, merci à trop, na fidélité dans 5 minutes. Namu Salo Zali Kosala vraiment, na Katia groupe. Donc, Baby qui singa, merci à trop, na fidélité dans 5 minutes avec César Ngadi. Si on a accueilli na Katia Mexique pour nous repérer ça. Donc, Dieu donné Muzinga, na Katia Mexique. Merci na fidélité dans 5 minutes avec César Ngadi. Na accueilli Sikoyo na Katia Brésil pour nous repérer ça. Pasteur Jansing Kalissa. Pasteur Jancy Kalissa, merci à trop de la fidélité dans 5 minutes. Nous sommes tous na Katia groupe, les amis de César Ngadi. Na keisi ko na Katia Anvers pour nous repérer Juvenal Nalutete, merci à trop de la fidélité dans 5 minutes avec César Ngadi. Donc nous sommes tous au na groupe, les amis de César Ngadi, toujours na Katia Anvers, na tikeli pour nous repérer Massananga Jean-Claude Kaniki, quand nous fume. Talayuma, Jean-Claude Kaniki, donc famille présidentielle. Expliquez Jean-Claude Kaniki, na Katia Verse, Massananga, Itala, Batumsuba, como le ba, Mikili, Karaboye, donc Batumsuba, Ngoulou, Bayaba, Mema Bango, Bakoma, Ofiotolo, Banga Zoloba. Donc Jean-Claude Kaniki, Massananga, Jean-Claude Kaniki, na Katia Verse, merci à trop, Nanyo Soto Salarapo, dans 5 minutes avec César Ngadi. Na Keisi, qu'on a Katia Kemper, pour nous repérer sa Peterson Donfousi na Kemper, donc merci à trop na fidélité na 5 minutes avec César Ngadi. Donc ce qu'on a na grand duché de Luxembourg, donc pour nous repérer sa petite nangai qui sangala de Luxembourg, petit frère propre, merci à trop na fidélité na 5 minutes avec César Ngadi. Na keisi ko na kati à Londres pour nous repérer sa Jean Moutala na Londres, merci à trop na fidélité na 5 minutes avec César Ngadi. Na keisi ko na kati à Lausanne pour nous repérer sa Coco Kabeya Mukishi na kati à Lausanne, ba mbote ebele donc esika yo zali donc na tikel toujours na kati à Lausanne pour nous repérer ça donc patience matuila ba mbote ebele toujours na kati ya Suisse, cette fois-ci na kati à Genève pour nous repérer ça donc Titi Moyo Mafuta ba mbote ebele esika yo kuna ozali na Genève. Kona ye na kati ya Melun donc na Melun na kati ya base pour nous repérer ça Francis Elanga donc na mwasi nene makumba ba mbote ebele donc merci à trop na fidélité na bino na nyoso tout bo sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi toujours na kati ya Melun nazali ko pesa donc Dieu donné Wembo merci à trop na fidélité na 5 minutes avec César Ngadi so na tangi Dieu donné Wembo na kotanga donc Sol Masiala Mobali ya Josane Matuki donc merci à trop na fidélité na bino na 5 minutes avec César Ngadi na kosukisa na kati ya London City bobika London City jamais na koki kozanga et comme hymne national nazali kopesa mbote na José Kano Kikakamene obi bulu wala ndeko lobaika yusuka ka ndengo na José Kano yumane photo bote kaka José Kano Kikakamene merci à trop na fidélité na 5 minutes avec César Ngadi donc maître Wera Mukuna donc ba misusu mikolo fo bazwa mwambe otiki bango bambani donc vraiment misusu vraiment il faut bazwa ba mwambe donc na kosukisa toujours na kata Londres pour na repesa Maître Rajamoule, donc merci à trop de fidélité, nous on a 5 minutes avec César Ngadi. Donc c'est ainsi que s'achève ce 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Cette émission a été réalisée par le grand réalisateur Yalolo Chouami, assisté de Doudou Chouami Doudoulé. Donc restez connectés sur Clébois Original, vous n'avez pas tort. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Boebaka ke Kanambe, Akozwa, Masolo, Nambuchu, Penadikos. À très bientôt. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet no ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso on a 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.
conteneur yango todo sala adi londolé Feli Mosengo Feli todo sala conteneur ba voiture todo tina na Kisasa ba carton ezo kine Kinshasa et en plus la bonne chose voiture na yo ko tina na Kisasa te prends pas la tête yela bisongo charger biloko na yo te relivrer à domicile sans un bon au teki c'est parti Olanda to kutaza bilongo eza figuré na équipe de France biloko moya sika na milieu ya matinda ezati ils ont tant des années, mais à un certain moment, il y a les cabarets, tous les cas, tout s'est rattrapé pour changer la réseau de la connexion. Conteneur Yango, ils sont en live, le monde a plaque à Bruxelles, au différent de la 11 verse. Facilité, tu as remarqué qu'il y a un réseau, il y a Matinda, bah, il y a des difficultés. Massa européen car bien, Abundia chargé, comme à l'Afrique. Massa na car, chargé à 207 naïe qui narrative. Vous avez une voiture, Chaba Bilokos Nakati qui est narrative. Au yé, tu sali ba papier, tu sali 30%. Voiture est comme na Congo, on a frétant, on a conteneur. Tant on a ôté quand on a teki, dans le monde fret, on a un pourcentage. Il y a eu le reste là. Bon, et quand on a mis. Bon, et quand on a mis sur les civils. Deuxième bord. Tindiga, donc caméra ont bougé parce qu'il y a des couleurs. Modération. Il y a aucun abord dans le monde, donc bord est aucun amalon. Il y a aucun am. Sur le site, dans le bord est aucun am. Bord est aucun ami qui toque. Bon, deuxième bord, il y a aucun am. Tindiga, il y a un mouvement. Tindiga. Tindika, deuxième bord, il à suivre. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouski et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. doit mettre sur pied un état. Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des conseils. C'est vrai, tu vends.